Voilà, nabenga mina komba Limer Kambulu na kaka correspondre par rapport mutuna oyo pesa na réflexion pa ya coach manager ya réflexion hatuna biso romantique laxinini to pe romance laxini so na bosanité pe babilembo nango so tozali yango na landi ba intervention ba mininga pa na zela pe na landa ba mininga na tala bango pa to yeko na sima mininga na tala ba intervention ba ndeko bele basi mibal o basali na réflexion na comprendre que ngana sana ngape moko na kati na bango soki za romantique ou bien romance ngana sana kati oui mais o ngana yebi que ngana sala na ngape na vraiment te eza ko sombela ba frère wana ba frère rose ba frère so ya jaune so ba komuni bo benga ngo ngapa na domaine na sana ngapa makaste wana miyebi na ngango PDD mibale bele oyo basalaka ba cadeau ebele pa basi na bango mingi na bango bambongo na bango eza bango bango ba manager bambongo na bango moko ya poche na bango bien salaire na bango siko lokola biso lokola na point na ngai mbongo na ngai eza mbongo moko na mwasi na ngai banki moko na mwasi na ngai to bimisa mbongo soki biso ba toza d'accord to bimisa mbongo so ngonga nino ngana kozwa mbongo pona kisale na kisomere ba cadeau wana bino lobi mais tout ça autrement c'est-à-dire to bongisa ba programme ya amour na biso to bongisa ba programme ya ba projet na biso pe to bongisa programme to ke ba restaurant to ke ne swimming pool to ke ne beach to ke ba voyage to sala ka nyonso ensemble pona nito yokani to sala ngonde ngwana na kati ya ba bolingo so romantique so romance so ni bino so bo benga ngo ngana za na kati pe mususu susu Kongo ko tiva tuni mutuna romance to so auto romantique na lingale laksini mengana ba bine zango domaine mindele. Voilà, merci. Babengana komba Kambulu quoi. À suivre to oza pe ba réponse la bino surtout coach manager ya réflexion mama Rebecca répondre biso pe to ba pe oyo zokani c'est pas mutune zali ayo eyokani. Happy people. Ciao.